Coucou, bonjour la famille. Ça va? Bonne année, bah meilleure vie na bande konyon sont beaucoup mais maman Irène bolukingai. Maman Irène oso répondre bisoté en tout cas ba sort ibo limbisa. Santé eza bien, nzambalo la zobate la mais juste que naza éprouvé na perda ki belle sœur nanga tante Brigitte tata mwasi bana akufi donc eza pas si pour manda ko répondre ba tout pour le moment. Parce que la Kinshasa très bien, qui parle en colia et tout. La tiki biso na date le 28 décembre 2022. Donc ils ont choc, ils ont raison que biso vraiment te fêter. Les petits bandes comme sous-souté. Donc année sous que biso vraiment n'a pas si. Donc bon mon raison, maman Irène azate parce qu'elle a peur de belles sœurs nanga. Mais sinon ça va. Nous avons balola zoka loko mutope sinzambe merci. Donc c'est ça. Bolimbisa. Les bozo comment nazo répondre te naza busy boyebi ndenge ba matanga elekelaka donc nzambe soka bateli tout va bien là tosola na biso mikolo ezoya merci beaucoup nzambe alola sala bino bolamu topesa nzambe merci po mingi bakoti te biso tokoti toleki bandeko batiki biso pene eloko te donc c'est ça nzambe apambola bino nde bopensaki na kokomela nga kobenga nga koluka nga mama Irène silence. Donc, ndeka na lobby, natanga ezali. Voilà, nzamba pambola bino, bozala bien, mbula sika, makamba kitoko au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bisous na babone nyonso balinga mama Irène, nzamba lola akanisela bino na mabota na bino. Merci. Bye.